Allo, pasteur, dans sa posé la bande comme si on peut connecter awa. La bande maman Bénécha aux en ligne, n'est-ce pas? On va passer aux en ligne, n'est-ce pas? Ouais, non, en ligne, papa. Bien, bien, nous balika baza ko pesa moi difficulté pour na koye ba position la bina ko kota bande comme si baza awa ya États-Unis, Londres, ba tout presque baza déjà connecté baza awa ba question pe ezali ko ya déjà. Ba question sur la siliko zo awa nazotanga yango bientôt avant que ngana ko ko pesa appui na ngana message oyo. Mais en attendant nazana question moko euti ko ya awa basali ya Nzambe to koyeba bango na ba fruit na bango. Tango olobi ke bazali kosala mosala ndenge esengeli te. Resultat nini ekopesa na lingomba wana ezali si je comprends bien bande ko pari batuni question parce que yo pour passer au mtu koloba ete ya solo o reconnaître merci Jésus pour un esprit d'humiliation aux anango ya ko reconnaître que basali na Nzambe basali musala mona ndenge ekoki te précisément bao babengami koma ba prophète pona kokebisa biso ete na ba 2000 oyo crise ezali koya ya somo bozala mayele sinon kenga na yebi ba histoire ebele basali ya Nzambe ebele baya na États-Unis awa na ba France partout bakenda baloba ete nani alingi na bénir ye bon bénir l'homme de Dieu et puis moi je vais prier pour vous o alingi kozwa mutuka akende akozwa o alingi kozwa ndako akende akozwa mingi na États-Unis bazwaka bandako minene minene ba crédit ya somo mituka ya ndenge na ndenge ba crédit kata ndenge na ndenge parce que oh l'Éternel m'a béni. Mais bien après eko koma ete siko futaka biloko wana futaka ndako wana futaka mituka wana kao batutu tokomi batu moko donc kutu ezalaki malamu toyoka na biso message wana te que Dieu va vous bénir que to ngeno yoka bongo nde ya mwana question oyo uti na bandeko na Paris ba mama na biso wana ba uti koloba ete soki bino basala Nzambe na ndata lelo bokomi ko reconnaître que vous n'avez pas fait votre travail comme il le faut ya ko prévenir la population ya danger ezali koya na ndenge ya kaya les cette vache maigre na cette vache grasse sikoyo lingomba résultat na yango ya bino kozanga kosala musala selon question ezali awa papa passer na yebi soko iko répondre lingomba esala nini sikoyo to bandimi bakende wapi? Bien, papa na ngai elingi koloba te soki génération oyo échoué na mission ou bien échoué na vision na Nzambe que Nzambe azangi ba oyo bakoya ko remonter ou bien ba obakoya ko continuer musala eza eloko moko eza très important pour na ko répondre na question wana na nina loba nini Josué pendant que avivraki moment ya guerre azalaki na tente ya ko enseigner bato bonzambe mais Moïse avivraki moment ya guerre te atambusaki bana na Israël pa azalaki na temps ya ko préparer ba o ba ko remplacer yango tomoni bato lokola ba Josué ba Caleb banani ba bimaki donc puisque bazaki bana o batangulaki na Moïse et puis bazwaki formation kitoko tango Moïse azate bango ba continuaki na vision na pe basalaki musala kitoko mais sikoyo Josué lokola comme est-ce que na temps ya ko conquérir il faut abunda et loko bande ko pesa ezaki idéologie ya guerre mais ko préparer partout on a kozwa relève soki yazata préparaki batute yango yo komona skoke na mukanda ya juge donc tant kaka livre à Josué Sosuka via Josué Suki na mukanda ya juge Israël babi ke azangaki batu oyo bayebaki makambo na Nzambe bakoki ko enseigner peuple alors mbala moko moni ke Israël a continué na ba idolâtrie donc oui. Israël a quel bana na Nzambe puisque azangaki batu po bazaki bien préparé na tango lisusu ya Néhémie Israël a pasaki moment wana pourquoi puisque roi tango abandai kwa kokanga akangaki batu bazaki très important o bayebaki makambo na Nzambe o bazaki na sagesse bangwana ya maintenant Israël batikalaki na situation moko ya pasi pe ya mawa mais endeko bateke yango wana ndeko ikoboma vision na Nzambe Nzambe toujours ayibi ndenge atelemisaka bato na ye alors naza clair
ya koloba ke mission no ya bapaster nyonso tu no ya baserviteur de Dieu nyonso mais nazoloba en général que mission na biso soki échoué bokotuna nga mpo na nini réponse na nga eza yango oyo na équipe tozalaka na 11 joueurs chaque joueur aza na varese na ye et puis joueur na joueur aza na poste na ye oyo ajouaka. Alors toza na bataka, toza na milieu, toza na défense et puis toza na gardien. Soki kaka milieu kufi équipe pe ekufi, soki défense pe kufi équipe pe kufi. Donc ezosenga na chaque joueur à respecter zone na ye, à respecter donc ni place na ye o ba tie asala musala na ye ndenge sengeli. Soki défenseur akomi kotika défense akomi kende ti n'attaque kuna abandonné une défense alors atiki passoire ke batia bango babisebele. Alors et donc aussi comme na likoloba na génération na biso tozo passer na moment wana omona mutu azoloba no kaza prophète mais mboka tozoluka tozwa ba révélation na Nzambe prophétie pona mboka ezo yati molobi oza prophète okomemela biso message nini oyo Nzambe alobi mpo na génération oyo ezoya ou bien génération eza te puisque eza mosala na nga te nga tant que pasteur naza wana mpona namema bampate na Nzambe yo en tant que prophète place ino eza te ke no yo lisusu okoma mokambi église mais tozomona pasteur prophète ako mokambi église lobi kuna donc nazokotala bino na baréponse mo eza mosielu lobi kuna omona évangéliste lisusu azodirige église bomona kuna lisusu soki docteur lisusu azodirige église mais or que landa sikoyo est-ce qu'un docteur akoki kodirige église un évangéliste akoki kozala responsable que non ye aza père spirituel na église wana omona ke na webi soki eza non ye aza na mosala na kosala pasteur mpe aza na mosala na kosala alors nyonso esali équipe moko ya 5 ministères wana siko tokotravaille bien mais pendant que baprophète batiki rôle na bango bango nyonso bakomi bapaster bazokamba baeglise c'est esika problème eye papa na ngai donc nyonso yango tozoloba eza crise ya génération puisque baprophète bazosala rôle na bango te bapotre mpe bazosala rôle na bango te baévangéliste il fallait bakende koprêcher la bonne nouvelle baganye baâme baa na bango na église mais évangéliste afandi ne na kati église asalelaka na kati église. Or que mosala évangéliste eza vraiment na kati église te mosala évangéliste eza ye fa kende aganye baâme aya nango na lingomba mpo nanga paster napesa baâme wana bilei bakola mais évangéliste ye moko azwi lisu poste ki paster afandi azodirige église. Donc bisika nde makambo na Nzambe papa na génération na biso ebebeli eza yango wana. Merci Nzambe apambola biso. Merci bon tikana contribution ya bapaster mosusu bazali en ligne awa comme ça tant tokocompare makambo nyonso yo papa paster otei oyebisi biso na oyo basali ya Nzambe mosusu bapesi bacontribution na bango nde tokokende so na bamituna ebele mpenza eza ya kolandana na bisika oyo problème ya crise oyo tokoki kolobela yango awa bapaster mosusu basili kopesa biso ke eza na deux volets kote ya biso bato ya mokili na ndenge biso moko toprovoke tokoti na bacrise na biso
na kote mosusu mpe nzambe ye moko mpe aprovoke crise yango baverset biblique ezali oyo tokopesa na mosusu mpe eye neti mokanda Filipo eza koloba ete kota okola il faut mpe okota na ta ya bacrise ya bapasi mpo mpe bondimi na yo ezala mpe eprouve mpo mpe olakisa biso ete ya solo oyaki na mokili mpona kobunda mpona koleka ayebongo koleka yango okolekela ndenge nini il faut bitumba ezala kaka ye yango te biso bamindimi précisement mpo tozala prépare ndenge message mosusu esili koya awa ete bamakambo ekoya bapasi ekoya nkolo esalobaki na biso ete natikeli bino la paix mais pas comme le monde le donne elingi oloba ke parmi batribulation mpe ekoya neti na mikolo ya suka banzala ekozala banza verset biblique ezali tokopesaka na Matthieu 24 ezali